bonjour, na bilo bato les bakou ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui. Ezali bongo branche moko to la chaîne de libération Océan du Congo et pas auto ba bongo ba Congo mani et pas auto panzaka to sasaka et pas auto bela kamuta papa le moloto ekita eziki sami sala nyonso ya baloka ye kolo Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka et pas auto salaka éveil patriotique et pas auto molaka peuple comme la molema et pas auto tchaka litono nzete poete to benga malamu et pas auto salaka bongo mosala ya Jean Baptiste et pas auto rabomba sinzili ko betaka mbela ndenge to betaka mikolo ko ba ete tango zali mabeba ko momane botelema Bundela et Kolo Abisso et pas autre tellement fermé fidèle qu'on a beaucoup pour le poser laisser quoi la République démocratique du Congo et pas autre mot de la carte malba encore qu'on l'absolu de laboraire ou l'absolu chez fouiller ne laisser ni place que la mer repasse popo ezui la montagne religieuse vous s'abonnez massivement à la chaîne de Libération vous partagez mes missions vous likez vous tirez commentaire bas suggestion bah jamais le la mère de nous au prêche que Dieu vous bénisse à mon mère Océan de la presse congolaise de Bruno na Autriche. Ezui comme la bongo équipé pour la thé na États-Unis d'Amérique, pema na kunya de langa na États-Unis d'Amérique. Ezui et comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre et pourquoi pas Achille Mavé, hein, les grands professeurs na Angleterre na mboka yanga mokonzi na molonga na Mireille Mavé bobenga na penza ni ba téléphone ko sa moi pasi bobenga vraiment Ezui et comme la bombe maman missionnaire na plus 32 maman missionnaire na plus 32 na mboka ya Anita Babe il faut ko yo moto pe bakoka lumumba maman na biso Odette wa ku mama parmi ba maman missionnaire to ko zela poto benga na to pesa ki déjà numéro ya ndeko wana bobenga biso penza bozali bongo bayike papa Michael na France maman Célestine na France à prendre rétablissement vraiment to komeka kobenga pour la maman solo na biso ka degezalaka maman na Jolie na Suisse que Dieu vous bénisse maman Dolo et pourquoi pas maman Samuel Mabolongo toujours ezui comme la bongo maman ya moto mojali moto mozima mite assalamu alaikum na ba musulman na ngai peut prendre rétablissement la maman Adja Awa pour l'unité ezui et kende bongo Namboka ya lipasa langa ino ya se ante live et pas wapi ya papa Michael papa Alfred na maman Clarisse et pourquoi pas maman Congo peto mona bongo beaucoup la kakila mettre de terre ke tumba kale koto beaucoup le kondo et femme pekato na plus 49 pena aken to mona bongo lâcha bien maman ya bala bitike maman social tango koki to bani ko ke ba festivité bande ko langa kaka ndeke to benganaka boye ba vraiment kosunga ndeko pe moka pesa biso déjà carton moko to bomba ki yango to boye ko kabola yango bino pe ba oyo bo bakisa bino pe ba oyo bolaka ki ne bozaka mo 50 bilamba vraiment ezali na banze kaboya kozwa mona mboka Mamour d'Angola na mokitene Florence ya matondo bino bo bomesano bilamba yaki en tout cas ezali ya malama ko teka yango pe la primo ko ya bien kaboya ko yeba kozwa bino image nango akotie la bino ba o bazala mo misolo c'est vraiment si le construit pour la grippe et à l'île changement et climat bande ko la biso boyeba kosunga ndenge ezalaka po bala bitike wana pe bazwa mo eloko ekopambola pe Congo po boyebe rythme Congo to kenango ezui et comme la bongo bande ko babenga kinga na plus 44 nzambe ya lola ayebana ko batela bino bato bobenga pela bafilika ya ngele pa ya Gilompinga un siège moko balobi fungwami bache Océan de la presse na South Africa balobi penza chaîne de libération tozana elongo nzambe asunga yo okoma pe pa ya Gilompinga na nana Lumpinga gi prompt rétablissement merveille kitoko pe ba mapasa la biso penza la ngambo wana bande ko basali yango na Cape Town nzambe ayeba ko pambola bilo mosale ko kende na Kinshasa bazali bongo deuxième personne oyo parmi classement oyo zo consommer pe chaîne ya libération que Dieu vous bénisse mais vous s'abonnez massivement bobakisa kotala to kende penza mala nzambe ayeba bongo na kobatela juka am grandir Lumpinga après ça biso mwatango nzambe ayeba la kobatela juka am na France le number 1 océan de la presse congolaise nzambe abatela bakongo mani banso ba ba kobenga biso bisika biso nzambe akoma bongo na bwende atala ndeko ya biso penza ya mwasi nzambe ayeba la kobatela ye abatela basankusu na Gemena nzambe abatela la Congo centrale na Kasai bisika nyonso bande ko na biso lelo to kolobela mai o maloba makilobi na kati ya seni
bolingaka koyoka biso malamu te mais na banzi lobi pour les mozalaki pe bandeko bamoni ete chaîne de libération ekumbaka bino mpe ezalaka na longueur d'avance pamba te biso tokendaka koluka ndenge kati lobi fouiller déchets fouillés ne laisser ni place que la main repasse ndenge oyo papa la biso tokokola biso le laboraire atikelaki biso vraiment tokendaka koluka mpona koyeba ete totalisa bino bosolo na banzi kabuya tiela biso bano entrée ya mwana mboka Martin Fayulu Madi bebe ti ntango alobi mwana mboka Martin Fayulu Madidi bakotaki mwa nzela moko na son excellence honoraire mwana mboka Adolphe Muzitu bayaki na nzela mboka Adolphe avandi apusalaki kutulu tina okile kopesa mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Mbote pe bilo baso boyokaki koganga na ye Martin boye na Muzitu pamba te bazali bongo bato pe bakobaki na lisolo na bango kasi esali ngai pasi makasi na koningana ya bakongo mani ezala ya ECD ezala ya nini baningani lobi mo ba voice bimi balingi basala mo lokwa lokuta balingi basala bozali kobebisa komba bino bato bozali ba sentimentaliste pona nini boninganaki nayebi te ezali eloko ya sika ke Martin Fayulu Madidi akoki kopesa Félix Mbote te to Félix akoki kopesa mwana mboka Martin Fayulu Mbote te to bakandida basusu te bato bavanda esika moko bandeko na ngai tolobaka na lopole Martin Fayulu Madidi auteli wapi Martin Fayulu Madidi auti na IDPS auti epai ya papa Etienne Tshisekedi Martin Fayulu na Félix bayebani malamu Martin Fayulu Madidi na Félix basambeli na Philadelphie bazali bato bauti esika moko eloko ekokabola bango la banzi boyebi ete Félix Antoine Tshilombo alobaka nini na Genève les changements c'est Martin Fayulu Madidi bobongi yango kaka lelo na bandeko ya SID na bapeuple eloko nini esali bino bolingaki bokosa nini. Pourquoi vous êtes sentimentaliste? Pourquoi vous allez battre le couta? Pourquoi vous allez battre ici comme vous constatez? Comment tu perdras mais dans un terme, mais dans la place voilà Achille la France, Bande Kolanga. Bino des peuples. Boye bakate makambo to yebisaka bino bolinga kolanda biso te yango tika bokutela kala makambo parce que Martin Fayulu Madidi atalisi na bino Paul et Félix na bangambo la bino ke ngai na Félix na ndekolanga to saka binemi te ngai na ndekolanga to solola ka peu importe politiko mais bino sikoyo olebo yo kaka biso bandekola bino o tozo pesa veille patriotique poto tambola malamu bino botelema nde sima ya ba politicien yango lobi bozwaki trouble yango lobi bolingai bokosa yango lobi bolingai bosala ba biloko moko oyo lokuta bobimisa ba biloko ezala te Félix na Martin Fayulu Madidi basa binemi te politique eko kabola bango tango Félix andimaki Kabila apesa ye esika déplace moi division na bango to séparation division de séparation et comment ki lokola ya l'autre na Abraham est-ce que vous pensez que Abraham a intercédé qui pour la l'autre vous croyez que tant Martin Fayulu le Félix azali moyibi tant avant d'arriver moko na kuku intercédé pour la Félix qui a changé vous croyez tant Félix alobaka boy tant avant d'arriver moko alobaka pour la négocier Martin comment peuple congolais to ko bunga politique ya Congo ndezali mabe balingi batalisa la peuple ke bokoma ba adversaire ndenge bakala la bakufi ndenge bawelo bakufi ndenge bakombata ebele bakufi adversité ekota la ndenge ya mabe po bolinga koyoka chaîne de libération te tango ekomemela bino pole tala lobi ndenge liwe kangi bino kaka lokomona Martin Fayulu Madidi alongwe ti ake kofana pembela ndeko na ye bapesa ni mbote bazoseka po ya plakufi lobi maman c'est omoni ozalaka kana Fayulu omoni batu kuna pe Fayulu baboni ko bimisa bonyo alokuta pona koloba ete mbote wana bolinga mais non arrêtons ya moto lingi mboka la biso te qu'est-ce qui ne va pas la moto ba congolais bozana posa ya changement to bozana posa ya individu
bozaka la posa to sunga Congo to bolinga to sunga Congo te. Voilà lobi Martin Fayulu la tsayi biloke. Na yebisaka bino likambo kalamana na ngai. Et qu'il a mais est-ce que vous comprenez likambo de yebisaka bino? Moi je parlais avec Martin Fayulu m'a dit. Martin Fayulu m'a dit dans le balanga boy. Maman océan soki nga na zala ko sala la pour la papa et Tchani Tshisekedi menenga kufi be politique la même kufi. Na yebisa bino ngote. Alors bindenge yo océan boye. Yo zali lokola batu ba yo kakayo lobaka nga la koloba lokola yo te. Ozui maloba lango ko manola. Mais peuple a kosa la politique pour la ngai Fayulu te. Pas mukolo nga Fayulu na kozala te. Peuple la seka kozala te. Nazong se bilo maloba yango lobi ala kisibino yango. Que ceux qui posent la politique, quand pour la Martin Fayulu, beaucoup sont les bons Toulouse parce que Martin Fayulu fait sa carrière politique. Pour na ye, na banana ye, na libota na ye. C'est quand yo peuple lingara Martin Fayulu, bunda pour libération comme pas na o lia kamalam. Yo peuple o di programme ça la ko kala kabiso ko beta kabiso lobi Félix Salatiso ko wali nyama. Pour na ligne, ye na Martin Fayulu ba ko sala ka binemete. Mais yo finga ka Martin Fayulu chaque jour. Yo oyo kumisaka Félix obomaka bandeko na otala ndenge lobi makile bandeko no egangaki pona kolakisa oke bazali binemite ba se séparer parce que Félix aibaki mapondami ya 2018. Mais pona bondeko ezali. Siko bino batu bokala ka bandeko la bino. Bino batu bobomaka bandeko la bino lobi na banse bozwi ya na bino. Et pour tika na yebisa bino na saina ka bino émission kala kala kotali sabino boni politique ya République démocratique du Congo botamaki. Il y a un sérieux problème na ba politicien na biso. Pourquoi baza cité? Pourquoi baza kotengama? Pourquoi baza te? Parce que baza na idéologie te. Baza na ba semble ba concept te no kengila beaucoup la kalosako. Ndenge za ba parti politique la biso e botama na kati ya masano. Ezalaka nde ba association culturelle kobinaka koyembaka amunukange kanga malonge kanga amunukange kanga malonga ebetu kanga malonga diaka eba biloko wana bikwanga tusumbila kwa biboba ebandumba kabazeilambako ndumba nika kwanga mesonga nika matoko ebi kwanga kabilendi tomako babiloko wana nde ezalaki na sikatango passe eleki monioko li eleki nde ba association culturelle ebotami baipalati politiko ebotami ete tobunda toyokana place babako eye kosalama bakongo bakangami babi tozala liboke tobunde tumba to sala po ete passe eleki bango bayekolaka epai ya bamumpe ndomoni bao bazalaki bala ba Jésus te ba o bala baboyeboyoka libozalaki te ndomoni nzezalando akende koluka ndeko na ye kasavubu soko tali ya bako mongala azalaki kuna te molu bazalaki te mokongo mokaka bakongo abako ezalaki parti politique ya bakongo Lumumba nde moto amemi boyokani Lumumba sali métissage motetela moluba mongala mokongo moswahili bato bandundu bangwana bayaki bayebaki penza politique malamu te pamba te babimi na pasi na kanza bango balobaki tobunda po tozwa bonsomi okomona conflit ezalaki na kati la bango premier ministre akoloba boye akotelemela président akosala boye pe ebotami bongo tikido lelo baipalati politiko la biso bali penza na idéologie te bali na boyebi ya ba politiko te ndo boni ki moyibi kilokoso basenzaka kazaka tu muma siko bakobomisa nani peuple pe oyo batangisi politiko malamu te peuple pe oyo ayebiti na politiko te to kombo be na politiko bampaka balobaka na biso mwana wana politiko ya mabe mwana omolokuta politiko esa makala Congo nde ya lokuta o ba mama ba bandai ko ebisa biso bano oyo bana ba politiko bano oyo totala bango na biso ya malamu c'est que lokuta nde yango le lata ba ipalati politiko ba sur la République démocratique du Congo po ba botami ba yebi ba idéologie te sika bandeko na biso bazana mwe mikila bapaya ba ba ko so mayele ba ko landa lolenge balinga bino bosibo mwe na mindele ba senzaka ndenge biso to senzaka
lobby mutasaki na MLC na kati ya MLC bana idéologie na bango o bango bako kumbela parti politique la bango IDPS na idéologie kumbela ka parti politique na bango mais boko kama muta MLC mbamoko akeko koma na nini na pesa bilonda kisa poto pesa video ya lobby boyo kama kameleka kila kati peto sukisa lokola monganga moto asali médecine na avocat yebisanga bango mibale bakozala na bureau moko ndenge est-ce que misala ma bango mekokutana oya kosala lolenge atangeli oya kosala lolenge atangeli oya atangeli makambeteli mibeku oya atangeli makambeteli nzoto ya bato po etabikisa sikoyo bango mibale botie bango na sani moko bolobi batravaille ensemble est-ce que bokolongisa bango mibale bakoyokana te po ete batangi lolenge moko te mais ya biso monganga akoko koma moto ya mibeku osutuki moto asaki médecine na Congo akomi juge akomi procureur mais ya sa na médecine siko tanga akomi procureur akosala makambo nini yekele sola tanga kite na Congo nyonso eza yango possible okotanga moto atali makambo ya mibeku ayeko koma mopanzi sango ako kumbele yango kobena ndenge na ye yo tangi mibeku okoyi mopanzi sango ndenge nini aku Congo moto lobi asaki maboke akomi député yo zaki nile masado ya maboke otangaki to na ina to ezaki pe mbotama oye nango siko tango komi député makambo ya ba député eli pe na lolenge bato bayebi siko kuna komemela biso nini moto azaki alanga nzembo ya kokomaka tope asombaka tope basungaka ye lobi aye kozala député akokatela bino makambo lolenge tala Congo bulu yeke zaba zuba oyo ali la kati ya République démocratique du Congo et puis Congo emonaka ngo normal alinga défendre yango moni baklika biso bosenzi na moto moyen to longoleza te yango moni Mzee Laurent Désiré Kabila malgré ayaki na bapaya mais ayaki na système akobetaka fimbu tikino lelo atikela biso na bato tiaka lisu makolo boye te pe soki bofandi mitano na kaka boboyi eli mayele oyo abandaki koya nango mokonzi ya bongo nde abongi na République démocratique du Congo parce que Mzee Laurent Désiré Kabila umelaki mais lelo congolais tout a eu quand même conscience parce que lelo na bisi totianaka lisu makolo te totikala 4 bisi ya moke to déclaré 3 oboyi kende ndani inklika makambo wana parce que amonaki yango ezali somo boni mwasi ya moto na mobali ya moto bachani makolo be bakangami pe batutani bibelo bango mais na Congo to trouvaki yango normal bisi eza passe mais tango ya yaki asalaki mbula moni po bisi senza bololenge ayaki na babisi ayaki te ezosenga biso moto ya mayele moto akoya na dictement mais alolenge akomoni yo côté lokola Félix Antoine Tshilombo mais moto akoya na dictement yako dicter bozo bakati na Congo mali po Congo mali azo mayele ba ko revendiquer ba na tango Mzee Laurent Désiré Kabila to bundaki to mbala ba Rwandais n'est-ce pas yaki na ba Rwandais mais tellement kazalaki ne loko na kati na yo ya motuya pe na loboko na ya simbaki yenda na nkembo oye ko bongo malolenge nyoso mosa zalaki lango tala as ba Congo mali ba repousser ba Rwandais mais lelo le même Rwandais on a tanga Félix to ko ka repousser te pona nini tozui mokambi ya bolema bakambi o bayebi eloko te alingi pe balakisa ye te ali kosala bobe na lolenge na etala bolole kasi poto sukisa kabu ya tela biso lobi lolenge le kaki na kati moi je voulais commencer par ce que M. Kalima a dit. S'il vous plaît, M. Martin Fayolo, est-ce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé les candidats qui ont levé les doigts. Est-ce qu'on peut établir le principe, nous ne sommes pas nécessaires, est-ce qu'on peut aller par 3 minutes Je vais vous poser des questions liées à la CENI, je ne vais pas aller ailleurs. Merci. Mais je vais commencer par dire, Père, pardonne M. Kalima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu.
Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers aux zoos et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations ayant fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit que j'ai ici, c'est torchon de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ces documents, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner au candidat, au candidat président de la République une liste expurgée pour, monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Le 30 juin, vous nous avez dit que vos auditeurs ont demandé de donner des listes. Je vous avais dit que c'était une exigence légale. Allez consulter les articles 6 et 8 de la loi électorale. Donc, nous sommes là, nous sommes venus ici, et vous nous présentez cela. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800 millions de dollars, et au total, vous allez en recevoir 1,1 milliard pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de Congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent, on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des atlas ici, je ne sais pas quel marché, qui a gagné ces marchés, et venir ici nous présenter ces documents. Monsieur Kadima, les fichiers électoraux, c'est l'essentiel, c'est la base des élections. La question que je vous pose, est-ce que nous irons aux élections avec 43 955 181 électeurs ou comment? Pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, vous avez recommencé le processus d'enrôlement des électeurs. Il y a des gens qui vont pour se faire délivrer des duplicata, ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas leur nom. J'ai fait l'expérience même ici chez vous. J'ai envoyé 10 cartes d'électeurs, parce qu'on peut le faire ici. J'ai reçu 4 où on a trouvé les noms. Et les autres, on n'a pas retrouvé les noms. Et à la cité, quand on ne trouve pas les noms, on demande à ces requérants de remplir une nouvelle fiche. Donc, ça devient un nouvel électeur. Nous allons avec combien d'électeurs? Et qui est fou dans ce pays, dans ce monde, pour accepter d'aller dans un processus où on ne connaît pas les noms d'électeurs? Moi, je vous ai dit, et je le répète, on vous a utilisé parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale, vous connaissez toutes les fraudes qui existent en Afrique et vous venez ici pour proposer ces fraudes-là. Parce que l'imprimante thermique a été utilisée à dessein et vous saviez que les données, les écritures allaient disparaître. Pourquoi maintenant vous achetez des imprimantes normales? Donc, je vous pose une question. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, dans combien d'antennes vous avez déployé cette liste? Combien d'antennes ont déjà reçu des listes et combien d'antennes ont fiché ces listes? Et dites-nous pourquoi vous avez violé intentionnellement, délibérément, les articles 6 et 8 de la loi électorale. Franck Diongo vous a cité ces articles et je ne reviens pas. Pourquoi vous les avez violés? Ici, c'est une violation flagrante. Et dites-nous, je vous donne un exemple. J'ai beaucoup d'exemples ici, il n'y a pas de temps. À Kabaya-Kamwanga, il y a un centre qui avait enrôlé 959 électeurs. Mais la liste qu'on amène là-bas reprend seulement 26 électeurs. Ok? Comment vous justifiez ça? Je peux vous donner d'autres cas. Et vous venez de le dire que nous avons organisé l'enrôlement pour ne pas exclure les électeurs. Si
l'épopée des cartes nous montre que c'était fait intentionnellement. Et maintenant, dites-nous, dans combien de temps vos requérants ou les requérants, ceux qui veulent des duplicata, vont avoir leurs duplicata? 1. 2. Quand est-ce que maintenant vous allez publier la liste définitive? Votre présentateur tout à l'heure a dit ce qui nous intéresse, c'est 15 jours avant, on publie. Non, ce qui nous intéresse, c'est le respect scrupuleux de la loi. Déjà, vous avez violé la loi portant identification et enrôlement des électeurs dans son article 39. Parce que l'article 39 disait que vous devriez publier des listes provisoires après enrôlement d'électeurs. Vous ne l'avez pas fait. Donc, nous sommes ici, on est traînés comme ça, comme des moutons, des paniers, et nous devons aller n'importe où. Donc, ce que nous voulons, M. Kadima, vous ne pouvez pas vous tirer en bon compte comme ça avec l'argent de l'État. Vous ne pouvez pas. 1,1 milliard, c'est énorme. Nous voulons, ici, ces listes-là doivent être auditées. Nous voulons que vous nous présentiez, s'il vous plaît, les fichiers électoraux. Le fichier ne peut pas être corrompu. C'est l'élément essentiel du vote. On va les voter comment? Donc, beaucoup de gens ici vont dans les centres, ils ne trouvent pas leur nom. Et quand est-ce que maintenant, dans moins de 40 jours, nous allons avoir ces listes? Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, vous-même, vous l'avez dit, ce n'était pas pour exclure les électeurs, mais vous avez exclu les électeurs. Ici à Kinshasa, vous avez des écoles, même adresse, mais les noms différents. Vous avez des fois adresses, écoles différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, vous venez ici, vous appelez le corps diplomatique, on va dire, voilà, tout ça, on va signer les codes de conduite. Qui est fou ici pour signer un code de conduite? Vous, quel code de conduite vous signez? Nous allons nous mettre avec vous, M. Kadima. Monsieur Kalou, oui. vous exagérez un peu. Je n'exagère pas. Non, écoutez-moi. Je n'exagère pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifiques. Nous ne pouvons pas. Vous parlez en général comme si vous faisiez un discours politique. Il faut nous donner des éléments concrets. Est-ce que vous êtes sérieux? Nous avons publié la liste justement provisoire pour que les gens viennent nous montrer les défaillances. Mais vous, comme vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner des détails. Non, mais je vous donne des détails, M. Kadima. Moi, je vous donne des détails, s'il vous plaît. Je n'exagère pas, je vous donne des détails. Je vous ai dit, est-ce que l'audit que j'ai montré ici, c'est pas le détail? Votre discours-là ne tient pas. Non. Vous appelez un document un torchon, oui. En même temps vous recourez aux recommandations de ce document. Vous vous contredisez. Non, je ne me contredis pas, je ne recours pas. J'ai arrêté ça. Les recommandations, c'est les recommandations de l'audit de l'OIF. Et je vous ai dit que dans votre document, il n'y a aucune recommandation pertinente. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous utilisez l'argent de l'État. Et je vous ai donné des données précises, des éléments précis. Il faut que vous répondiez précisément. Merci. Merci. Mingi ya kolobala bakongo mani yani tokomila kisalolenge litokele lobi ndenge bomoni wana makambo elekaki tozwi parti ya mwana mboka Martin Fayulu Madina bandeko mosusu lobi babimaki na bango kaka bongo po politique ya Congo et ali elokote et ali tais-toi je me mets ndenge bile moko bolobaka lokote ali français et ali ne place on pange ali to kutani to beti lisolo to seki place e mwana moni intérêt dans ya kolia ezali te to bebani parce que bango banso wana bauti la cercle vicieux moko kaka Kabila babimi na nzete moko kaka mindele sika moye boyoka nyezala et ali te eloko a période ya bedingwe tango basangala ka bango nyoso bangala basangala lisangala ba Selemani na ba Bosei premier ndeko langa moko boye ya mongala banda ko bina papa aye wemba bakenda ko kufa pola ne bankisi leka ebele ba mata ko kelo bunda soki bisekele bakele ko bunda na bozoni ba bango accident ba kufa baike et le quoi ba politique ba ko kotela kati masuwa pola ko bombe ko lo Congo moto ya malamu alite bango banso biti ali bobele moko détruire la République démocratique du Congo et non sauver. Ponani
malobo ebomi bakalala malobo ebomi bandeko bayike ezalaki ete tokokutana na Félix ete tokosola la Félix ete ndeko la kai pamba te Félix ayibi makonani Félix biso na etwali bobele nzela mais nalingaka na yeba sur quelle base Martin Fayulu m'a dit alimbisa ta ba Moïse Katumbi la ba matata mpo nalingaka na yeba base wana ya pardon wana otawa a saboter le peuple. Sur quelle base il y a pardon là ta ba Félix Bazoué pas Martin Fayulu m'a dit na yeba raté pour na nini toza na souci te ya peuple tolingi nde tozala bato batombola kabiso tango nyonso me tolinga peuple te lelo oyo mapona mezali te denika di malobi na bango ngala kosepela la politicien tout azonga koyebisa ba base na ye vérité ya mobiso to banda campagne po to kosala ndenge to salaka ya mobiso to banda campagne na lingi ba politicien ndenge ba bimi kuna po ba yokani te esimbité denika di matalisi bango thématique otolobaka à la chaîne de libération qui mapona imakoza la terre peuple congolais c'est qu'on a kolika ete na bolingo ya peuple mokonzi moko ya parti politique ya moko abima aya koyebisa ba base na esembo abima ndenge babimaki kuna na nkanda azonga aya koyebisa ba peuple bosolo denika di malobila biso biloko bisomba mime bikoki te soki ye ya lolenge wana bakoliki ete la Kinshasa bisika mususu ekozala te pela bamboka mususu ekozala te seke moye basala mapona mina délai précis et ali te sika bango balobaki boye soki mapona mesala mite le 20 décembre ça veut dire Félix akozala te toliki akozela bango soki tokomona pe Félix akozala te tala bokosi ya bayi politique yango na soki sipola koloba peuple congolais telema popo ezali kobeta ngonga po yo olamuka otika na kotala ka TVT kasi prend ton lit et marche totambola soki ya solo tolinga ka Martin Fayulu m'a dit c'est le moment de détacher la émission to munde tout ba bongo lobi to ya ko récupérer soki ya solo bolinga ka Félix c'est le moment de détacher la Félix boya ko munde tout soki ya solo bolinga ka Moïse Katumbi c'est le moment de détacher la Moïse Katumbi boya to munde tout bongo to ya ko pesa ba pouvoir si soki totika libo o ezwe la République démocratique du Congo nazali ko yebisa ba peuple congolais lobi bokoluka nzambe kozala te parce que boye ba ete mapona mezali te to bande ko yebisa biloko na lisu pe lobi ba yebisa ko ngala zo c'est la ba candidat président la ba ya ko yebisa ba base dossier ya kitoko oyo ebimaki kuna yesengo ezali dossier ya Bokangalonzo ya mwana mboka matata mponyo enda longa ke tumba bimine sengo pour ete biloba so boyebi ete procès na yenga ezali 18 ba renvoyer à mon 2024 oh ma Congo ba renvoyer à mon 2024 le 18 mars le comment dirais-je Matata Mponyo est réellement libre pour le moment donc vous voyez ba PC liberté ne ya libéra pour le 18 na mars wana na ndimite ke procès wana kozoma lisusu donc moto a sepeli ali ambongo la biso ya Bokangalonzo a escroquer ba Kongomani ba laver complètement et il est notre candidat président de la République. Et puis dossier naé et pour ça le 18 mars 2028. Voilà et le oyo motabimi na moi victoire. Mais les restes ba candidat président baza dessus parce que boyoki mona mboka Martin Fayulu m'a dit ko tondola wana koloba pambate bango nyoso babimi le bongo tuloma pona mazalite sko tozozela bango baya ko yebisa biso peuple nini esengeli to sala lokwa mapona mekoza la délai précis la avant de la succès. Merci na Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Gloire Ngoma Missap électrique et Pape Jay directeur ya recherche stratégique et promoteur établissement. Merci na Sango Mokonzi parrain bémiso babiso. Merci na Binonyo so bolinga babiso to leximo ata popo ba pour même tangola no bondi retard de bono ta émission ko la maman d'Angola na mokitele Florencia Matondo Bino José Lomams to bengala la servante de l'Éternel divine la servante de l'Éternel Christian Vie vraiment Lompinga que Dieu vous bénisse dans moi ngolé na yo prompteur établissement na Gradi Miradi Saya et pourquoi pas Maman Lili Saya na Esther Boulouka. Bye.